banyonyo bakilo tena lingi na mone. Fuenge yo. CongoFrance.com. Donc tous à l'ensemble au ezali site nabiso talaka ba chéria boyo so comprendre chéria pembe et ça la bino plaisir. www.congofrance.com. Préférée émission de Vanessa Bondelo à la découverte de tout. On va essayer de découvrir ensemble avec vous, avec mon invité Roi David qui est à côté de moi, un de animateur de Way Ranson. Bonjour Roi David. Bonjour maman Vanessa. Merci. Santé, ça va? Santé ça bien, santé ça bien. Malgré tout ils ont atala kabamba na mo indenge zo beta boye. Netka to komina ba degré ki ndenge zalakaka. Bozunga à pied levé, à main levée, à bras élevé. Donc nagi nanga na ebagite, nagi nanga na ole kananga na osala shopping nanga ndenge zalaka na so mo bilo mike mais to kutanga mais sinon nangolo nzambe santé kitoko. Merci beaucoup. Roi David, apparemment c'est comme ça sous l'actualité. Au Ségissinga Mabe, n'a la actualité. Ah! Roi David n'est pas Mukolo, Mikolo, n'est pas Baboye. Nous avons l'actualité de Roi David. Mokimo Bimabaye Biango, n'a pas le bébé l'été. Batunde Baotala Bobaye, en ce moment-là, en ce temps-là que je parle, c'est moi, on a l'actualité, maman. Roi David, so big non yum tozana actualité c'est que au commune c'est comme so biso to ebité pour biso to évacuer pas Way Ranson mais pas Way Ranson to mono lisuté c'est que comme place mususu. Non boy ba nge pas Way Ranson mais ti le pe nazala ke pas Way Ranson depuis nazala pas Way Ranson akende pa nai nazala ngaka na ndaku na ngai na parler na ngai donc na ndo zala ka pe na kati ya maison mère. Donc si les lois na maison mère na longwa pété na maison mère de bana maison mère baebi que Roi David asa biso akotika biso jamais. Dans la maison mère moye mbaté o sale lo monte o bois ka soute mo zanga na maison mère dans la maison mère na palais mais ba baby que nous na maison mère. Mais na maison mère so na lobi za na motema pe na molimo ndenge zalaka izanda kuna ngai kutu na ebité ezake semaine okaka o to so banda o esila te na ozonga ndako nanga na ozonga papa nanga parce que c'est mon père. Donc père nanga mtafulanga le roi de la forêt Way Ranson vraiment ba félicitations belé na on exaucé exaucé ba place aux alliés vraiment ba félicitations belé na ndengo zui ba gwana isali biso bien talaka esa bandundu minga ko lobezate respect quoi. En tout cas, merci un peu d'en profiter, de féliciter, exaucer, na bac, naie. Mais Roi David, yo le lobby que non, ozong à la maison, mais c'est que l'ongwa qui est scoling, ozong à l'issue de la maison, mais ou comment? Non, na tika la qui na l'ongwa qui parce que exactement ba problème à vie, à famille n'engé zalaka, obiga netka na mère, netka n'engé salara kota suga, et pesin dimwanka, sikotan et pesin dimwanka na tana bia. Nabini bite funa no makambo bonga nanu mais siko nemi na sabu makambo sai carré yango na zonga na ndako na ngana longwati ngati roi makambo komi carré dans Roi David abi que non siko ozonga maison mais surtout to yeba kozonga na maison mère ba animateur au bazakuna Roi David Way Ranson na ko accepter au câble pour oza Roi David ou comment pour te bi que non koli mwana yo le roi bi non le roi ite koli mwana yo na maison mère aso pe ba animateur belé otoyebi balobeso bazali belé kuna siko yo place no yeza suwa talaka mutabwaka talabajana na bambati ba momi ba stringa ba nyonyo ba kilote na lingi na mone fuenga yo. En tout cas, merci Roi David. Minga kolobezate bana kini bana poto boyebi. Donc talaka babé makelele il faut pas faire de bruit. Donc je peux plus crier. Donc j'ai fait ça en bas. Boyebi bino mogo comprendre que tout ça na poto l'Europe c'est comme ça. L'Europe c'est doucement lentement. Merci beaucoup donc naza bino quoi. Minga kolobezate. En tout cas, vraiment, on a CP merci beaucoup, Roi David, Nathan, accordé. Biso, même si on a qui pressé, on a qui n'a pas m'embêlé, on ça là, au moins, on peut si biso, temps, na ondambu, que notre répondre à la question, na biso, on y a téléspectateurs, fans, surtout, il y a www.congofrance.com, bazaki na besoin, il y a Royo, par Roi David. Roi David, qui s'adresse, na fan, il y a www.congofrance.com, au Hollande, au fan, na yo, au lingaka moi liloba moi mukie oyo sala bango bien bafana biso bafani ya CongoFrance.com
donc tous à l'ensemble o ezali site na biso talaka ba chéria boyo so comprendre chéria pembe et ça la bino plaisir donc yango zo pesa bino plaisir bo bandola ndaka talaka bo sanga ba émission boyo te fotala yango bon tous à l'ensemble donc bo soutenir ngai ndena okeni na osonga mouvement mais talaka mona bo ke beleza te po a place to ali ba mindele balingite o ezamboka poto mais na ndenga se bo so mo loko mo asika ala chéri ko salanga boyete nzoto epema bana balamuki na beti misato angana za fatigue Aisha nzoto epema donc minga ko lobebeleza te bana kini bo comprendre bino moko moma banga muke na pesi na rigo zai papa na zaina fangunu na mie na pesi libanga na ngana abalama moto na nzambe na Lyon na pesi libanga na ngana Jicles Wabelo na pesi su libanga na ngana bienvenue ngoi mona papa Cyprien ngoi libanga na ngana pesi susu donc boze belé minga ko lobezate do ba na ba o musuna tangite Judith Kimpala donc minga ko lobezate na ba o musuna tangite vraiment to soutenir to zale belé to kangama na pesi salon tour na Saint-Denis ba mbote belé donc bo soutenir Roi David ngana zozonga samedi o na ozo vol le 14 na comme dimanche na 10h carnaval na Kini. Merci beaucoup. En tout cas, merci Roi David. Moi, que soit sous capé aux ans, on les soutient, mais on a profité pour remercier surtout site Nabiso, il y a bien site propre www.congofrance.com, si tu as image bien son ya kitoko. En tout cas, merci vraiment à Didi Dipumba ou à Simbima Solo, bien mon départ, Mukonzama Solo, rien à dire. Merci beaucoup à Patrick Kaembe. Albi Azan est 8e merveille. Nadjo Kaembe, Junior Boukassa, merci beaucoup. Na JB Bamenga, vraiment, vous avez binoté, vous avez toujours vraiment oya biso au Simbi Congo France, ils ont bino côté toujours Colandengo. Merci beaucoup au studio Jonathan, Bissika Zali, to CP Makasi, Nabo Sanité. Hervé Jean-Luc Pembo, Sikazali, gros bisous à Ming, Sikazali, avec Carole Larayabo, Grégory Menga, Sikazali, gros bisous, Marlène Mikobi, Sanité. Merci, Roi David. N'a pas juste question Souka, c'est comme maison mère, Bavandi Baozi, la Roi David de Minitou. Ouais, exactement, bon, ils ont confirmé. Nazo Kenipona Baksa 1 plus, Nalaksa Moussala Nanga, Ninge de la Forêt, à Kochanga, Ninga Laksangai. Nazokina bakisamo 1 plus les abongo na makasi ya Guy Malela les presses de la ville oyo andimi ke Roi David toi moi je vais te mettre dans l'avion tu vas retourner chez Weranson Roi David sur la tête de mes enfants donc tu bossa nous sous tes golf kizola dégâts matériels tu bossa tes Claudine Kinoa tu bossa tes Loris la congolaise bango nyoso Diego musique bango nyoso balobi petit nanga yo fozonga mouvement na bafina nga mbara de sainte batutu ya wenge musique na bosanité Pierrot Leblanc Tati Tigana na bosanité Lizarazuma Vambu na bosanité banini Guy Molebe donc bango nyoso bamote belé quoi bango David Azonga. Merci beaucoup vraiment la Roi David fan nyo surtout ya maison mais baluka ki Roi David pendant longtemps bungaki babi Roi David ya bien ozonga vraiment samedi azana azoa vol il y a 10h dans la samedi na kin do mona sou Roi David oboye baki kala o limwaki na été ignora ki non akinem su ko pema ozonga siko na maison mais bo sentir donc Azak toujours dans talent et kimité dans talent Isaïe Kara donc pour sentir Roi David très très fort. En tout cas merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à tout le monde, merci à tous nos fanatiques. On est sous balandara www.congofrance.com site nabino yango continuer toujours Rolanda boza la décité la ba émission boye boza bon toujours Rolanda Vanessa Bondelo na émission bon mais toujours à la découverte de tout to bana toujours ko découvrir ensemble na bino to bana ko découvrir ba biloko oye mama qui biso to bana toujours ko bimisango ne to te ko bimisa le Roi David a pesi biso secret na ke no ozonga ki samedi donc to découvrir non les lots toujours qu'on découvre. Merci. On se retrouve à la prochaine avec notre invité. Merci. Au revoir.